ça n'est pas précisé. C'est là où vous voyez le président coopter maintenant des gens. Parce que, vous savez, quand Laurent Désiré Kabila est mort, si Joseph Kabila est devenu président, c'est parce qu'il n'y avait pas de constitution. Et j'ai toujours mis en doute le sens du nationalisme de Laurent Désiré Kabila. Parce que s'il était vrai nationaliste, soucieux de son pays, il pouvait préparer son après lui. C'est-à-dire que quand il ne sera pas là, il faut un mécanisme. Tout ça, c'est constitutionnel. Mais quelqu'un qui gère un pays pendant 3 ans et demi sans constitution, est-il sérieux? Et à quelqu'un comme ça, on veut en faire un héros national. Quelqu'un qui vous a déjà présenté un chef d'état-major général étranger, doit-on faire confiance à toutes ces autres présentations? Ça, c'est mon fils, ça, c'est ma femme, ça, c'est mes enfants. Doit-on croire? Point d'interrogation. Un ministre des Affaires étrangères congolaises, étranger. La cuisine interne des affaires étrangères. Donc, tel que nous sommes là, le Rwanda connaît le secret militaire du Congo. Parce que son chef d'état-major actuel fut aussi chef d'état-major du Congo. Est-ce que nous avons des secrets chez eux? Voilà, quelque part, pourquoi nous faisons profil bas devant les Rwandais. Parce que militairement, nous n'avons aucun secret. Les affaires étrangères, comment nous pouvons négocier gagnant face aux Rwandais? Parce que nous avions déjà eu un Rwandais comme ministre des Affaires étrangères. Le secret d'État en ce moment-là. Donc les Rwandais connaissent exactement comment fonctionnent nos affaires étrangères. C'est un problème. Et tout ça, ça a été causé par un homme, c'est bel et bien Laurent Désiré Kabila. Et je refuse que cet homme soit héros national. Si lui, il est héros national, alors Lumumba devrait être déifié. Lumumba, ça devra devenir un dieu alors. Parce que ce que Lumumba a fait est plus grand. Et comment toko ko tulisa pe ko sambwisa siko oti travail héros national. Bon, tobo ya Arma alors. Ponga ponanga Arma za héros national. Voilà. Je crois que le gouverneur des provinces, les gouverneurs des provinces peuvent être destitués par le président de la République. Pour les remplacer par qui? Ce n'est pas précisé dans ces changements de constitution. Donc, quand le président suspendra un gouverneur, il devra ou il pourra, s'il veut, nommer un autre qui viendra de sa pensée personnelle et propre. Je crois que j'ai quand même donné des points essentiels de mon séjour au Congo. Et chaque fois qu'il y aura du nouveau, nous avons appris qu'en mars, il y a des tractations. Les députés automatiques qui votent selon des mots d'ordre veulent encore voter pour qu'un président de la République n'ait pas plus de 70 ans. Tout ça, c'est pour nuire à qui? Mais parce que nous avions voté un président de la République sans tenir compte de son âge la fois passée, parce qu'on avait fait l'âge sur mesure, parce que nous avions voté un président de la République sans tenir compte de sa scolarité, de ses études faites, pourquoi doit-on maintenant limiter à 70 ans l'âge d'un président, à moins de 70 ans l'âge d'un président de la République? Nous devons ouvrir et non verrouiller. Tout ça, nous savons à qui ils veulent faire ça. Et vous, à qui on veut faire ça, soyez vigilants. Que le peuple congolais se réveille. Nous n'avons pas besoin d'un schéma ivoirien parce que ça va nous amener peut-être à beaucoup de morts. Je présage peut-être un schéma tunisien, lui il est meilleur. Parce que Ben Ali en Tunisie est parti, l'armée n'a pas réagi parce que c'était une armée républicaine. Ils n'ont tiré aucun coup de feu quand Ben Ali est parti. Il est parti en toute quiétude. Et vous le voyez, en Égypte, l'armée est républicaine, elle est du côté du pays. Et ici, nous devons faire un effort. Nos militaires, vous êtes aussi le peuple. Vous faites partie de la population. Donc faites un effort de choisir un camp. C'est le camp de la patrie. Vous ne devez pas travailler pour les gens, travaillez pour le pays. Je remercie Opposition congolaise à l'étranger. Non, 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 ce n'est pas, nous ne sommes pas une opposition en branche armée comme vous dites. Chacun le fait à sa façon. Moi aujourd'hui je suis à Kinshasa, mais vous savez combien ne veulent plus venir à Kinshasa? Ça veut dire que moi et notre mouvement, nous pensons faire les choses autrement. Ça veut dire dialoguer,
traiter les questions dans leur fond. Très bien. Pas seulement au niveau de la forme. Voilà, je reviens, vous dites que depuis que vous êtes là, vous n'avez jamais été reçu dans le vice-ministère qui s'occupe de vous. Non. D'ailleurs, je suis passé plusieurs fois à la télévision, on dirait qu'eux ne suivent pas la télé. Voilà, merci de tout cœur. Monsieur Babi Baloukouna, je rappelle que vous êtes président de l'Action concrète pour le Congo. C'est un regroupement des Congolais de la diaspora. Merci, merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation dans l'espoir que nous vous retrouverons dans d'autres tranches spécialisées pour approfondir toutes ces questions. Merci beaucoup à vous et à Congo Web de cette opportunité que vous nous offrez. Merci de tout cœur. Alors, bandeko babolingo na banzete bino moko bouti kolanda ndenge nini bolandi na babilili pe ndenge nini boyoki ba déclaration ya ndeko Mbula Matari oyo azali kuna na États-Unis na Washington ndenge asili kosala ba déclaration na ye biso tozali na ba commentaire mingi ya kopesa te totikeli bino moko ba auditeur ya Radio Zoomel 1000 bo juger pe bo yeba ndenge nini ndeko na biso na kombo ya Mbula Matari Mibeko oyo azali bongo na Washington asili koloba na oyo etali mboka na biso. Alors toye kokota lisusu na point mosusu. Bandeko babolingo il faut koyeba yango ete jusqu'à présent bato bazali komi benga bakon mbatan. Bazali na expérience ya politique ya mboka na biso te bayembi pe loko moko te. Bato mo bimba baza na structure te, baza na adresse te oyo ke okoki ko rejoindre bango otangela bango bien place pour la bureau moko quelconque bazaka bato moko okomona ba bisusu bakataka suki na Belgique ba bisusu batelengana kaka na Château Rouge soki kaka likambo ya marche batie na internet après bakutani lokola bambinzo bato mobimba bazanga structure bandeko ndeko Papi Tamba akendeki na Congo auti koloba ba makambo oyo ezali très important pour na biso ba Congolais. Papi Tamba azali moto oyo azali ko raisonner malamu. Pe Papi Tamba azali moto oyo alobi ete ye azali ko luka te ke po ba pesa e poste mais ye azali na souci ete po ete a se contribuer na un plus na kati ya développement ya mboka na biso. Voilà un diaspora congolais o avandi na poto azwi mayele atali alobi non olie ya kosala makelele ake na mboka tala ba déclaration na ya sali ya kitoko joli mais ba oyo mosusu batikali kaka makelele okomona mutu mobimba matutu liboso tala oyebi bandeko ezala babilongi mosusu okotali kaka bo elobaka otali kaka moto ozokomona matutu na elongi mbala moko ozoloba mutu oyo oyo aza dangereux un criminel bandeko toyebisaka bino ya solo il faut boyebaka yango ete bato nyonso baza kosala makelela bayebi na bango politique te baza kosala makelele po ete bayebisi bango etala likambo bandeko depuis 2000 ti lelo bato momba batambolaka na politique bafemme violée banini me bazalaka na politique oyo te bakokolakisa bato na ndenge ya solo ndenge nini tokoki kotonga mboka bandeko babolingo mpo mona ete biso bakongolais toza mpenza bazoba. Vraiment, il faut qu'on utilise ce terme bazoba, c'est mieux. Parce que devant qu'on ignorance, c'est parce que ignorance, les amis moto oyo, azako sala likambo a éviter, et mutagoya ko éclaircir azate, wala nde toko benga ignorance. Mais oya ba congolais ya poto awa o bazako benga ba combattant, eza muzoba. Parce que ça makambo mususu ko mona vérité yango en face. Mais bazako sala neti bazako ko ignorer, neti ba éviter bazako kangamisu. Bazako loba o 6 millions de morts, mais tala mais c'est Papi Tamba. Aye ko pesa vérité ndenge nini côté ya est ezali ba mort ya ba utu na ba tuti ndenge nini na côté ya est bato ndonda ko tisaki o lelo ba koma pe ko compter bango nombre o ba congolais ba koma ko sala ba massacre na territoire ya biso ba congolais kuna na est après ba lobi ke ba congolais ndem bazako kufa wana nyoso tout politique ya mabe ya lokuta ya ngwanda o bato na bango na mobutu ba kotisaka. On est là comment on loue la Congolais mindondo côté S. Na ba utu soki baza ko kufa ale ba utu ba commandé ti ba Congolais. Congolais yebi au moni pona ko lakisa bino ete Congolais bato baza ba Congolais nde Congolais komi ko benga bango ba étranger. Ba o baza ba étranger nde Congolais komi ko benga bango bana mbuka bandeko. Ba utu baza na côté S.
Mukoloni ni bateau yo, oyo bateau ba vandi awa. Oyo ba kombata, mukoni basi ba marché pour na koloba ete, ba utuana pe ba bima ba kenda mboka na bango. Bandeko, oyebiko il faut tozala batu moko mituna biso siko il faut salaga pona nini bandeko. Boyebi ke ngbanda oyo lelo ngbanda oyo aza kobomba na kati na molili pona kolinga kobimisa bato mosusu po balobaka ya avandi aza kotindaka kaka partir ba telefone ba Skype ba petit bosala boy ba petit bosala boy bandeko tango mokolo aberimana kufi tango armée rwandaise eza kokota na mboka na biso bandeko bino bosu bomona batu nini baokima na kati ya baokima na refuge na mboka ya batu baki mana armement mobimba baki mana bambongo ya banque mais tout compé mbanda na mobutu bagongo loba ete non ba rwandais wana tozaka ka biso moko ba voisin ya Rwanda te ba rwandais wana misusu pe bakende na bakota na Burundi misusu pe bakende kote ya Kenya misusu pe bakota na Uganda pona nini bakoya boyebisa bango bongo te mais mbanda na mobutu basalaki yango pona nini po bayebaki ete bato na babimi na likonda mbongo nyonso ya banque na baarmement oyo babimaki nango wana bango ku baprofitaki balobi bon to profite nango mais omoni lelo ndenge balukela biso bango bakalisaka ete bapeuple congolais nyonso baza bazoba bato bakoki kolanda bango mais bayebi te ke babiloko nyonso to eleka na mboka na biso toyebi ke bango nde mutu bazali bapromoteur bango nde mutu batya l'huile na kati ya moto mais un jour bakofuta les races les lois qu'on paye ma peau cassée dans ma cambo kuto a aimé la guitina te mais un jour ngwanda na batona msuba ko futa yango na moni te bakomi bato mitele ngano mo moni ndenge baza ko souffrir na poto malgré qui mana ba million aza ko souffrir pamba akota hôpital abima wala nyosu nzamba za ko talisa eko lakisa ye eza ba masumu aza ko futa ba makamba sala ba peuple congolais ba makila ya bato sopa. Mais bon, bakayango ete tanda ya nzambe zali et ko frapper bino bientôt soki bolingi ko changer te tango bazali ko loba boya to sangana to tonga mboka na biso bozali ko yela biso ba makambo zanga tina ba buzomba kanga bozali ko lakisa lelo ba bikole belé ba ete biso ba congolais to za ba zoba pona ba comportement na bino ya salité o bozali ko sala na poto ya bo nyama ya bo zomba bandeko Angola sala ba guerre ya ba décennie na ba décennie hein tant vous savez pia azalaki mais le temps vous savez pia kufi bino boyoki bato bazaki côté ya Savipi balobi ka to tonga so mbonga te tala ba moment autant de mon côté na biso derrière kutu Edouard Gonzali étranger boyoka baloba ba biloko wana mais lelo baza ko tonga mboka na bango soko ke lelo na Angola baza ko tonga mboka donc ite sika ba Angolais baza ko loba ite ba bomelaki biso 10 millions de morts lelo biso na potawa to ko sala lelo ko te to sana matanga kuna na Angola boyoka basala yango po ite boko la kisa biso ba Congolais to za ba zoba bozoba wana yango na te o ngwanda zali ko inculquer na mitu na bino okomona moto za ko yake ononga na zali Congolais na sala na ministère ya monene ya na kati ya France mais landa ba raisonnement na ye okomona kaka ke on dirait muntu kaka on dirait kaka un type de la rue makambo azali ko lobeza ko coïncider te na moto azali ko sala na ministère ya monene o ezali na kati ya France ezali mawa moto azali ko se comporter lokola mwana ya kununa. Mais tozali ko yebisa bino ke bozali ko lekisa tango pamba ondenge balobaka boko zonga maboko pamba ezala ba makambo babi balukuna azali ko sala na kati ya gouvernement ya les rais jamais bakoki ko zwa moto lokola babi balukuna bacha epo ete tango azali ko tala kaka elobeli na ye na elongi na ye boza ko mona kaka muto azali kaka na besoin azali na envie richesse donc pour ça zwanoki ba makambo belé mais babi balukuna a changé modèle ya politique azali ko sala parce que modèle ya politique azali ko sala ezali modèle ya salité o wana ya kikuluna ya kanisi ete soki papa Etienne Tshisekedi nde lobina eli loba nde bangisi nani bangisi bakonzi ya Congo ya biteke bakonzi ya Congo pe bagoya ko jouer pe ba coffre kuna ba tiki pe kuna libela nani ngo liyenga bouger o ba tu ba benga comme lelo pe ko chamu nogo mais Yabaga était poète Joseph Kabila azali moto ya démocratie. Yango était aux lelo libanda. So ngazaki tango ya Mobutu. Na banze ete mbanda lingaki ko bomo déjà kala. Ba lingaki ko kanga ona libanga na mokongolo kola bébé. Ba boaki na fleuve ndenge mbanda za ko sala kala. Nani ya ebi yango te. Sécurité ya Mobutu.
oyo bazalaki soki babomi oyo bazwi batio libanga munene bakangi oyo basinga bazwi babonge na fleuve po tikala kuna na se nani ayebi yango te mais boyebaka yango ete bochange modele ya politike oyo bozali kosala ezali mawa mpe pasi mpo na yango na pesi sikoyo maloba epai ya mama Rosalie po ete atalisa biso makambo nini oyo azali na yango. Mama Rosalie kamata maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai lisusu maloba. Bandeko babolingo il faut boyeba yango ete biso ba Congolais tozali kolekisa tango pamba likolo ya bilobela ezanga tina. Na tango oyo bongi ete tosala makasi po totonga mboka tozali koyena ba makambo oyo ezanga tina bilobela mwanza. Bandeko boyebi ete ndenge exemple papa Roger awuti kopesa Bangolais ba passé ba décennie ya ba guerre. Mais lelo tango balobi ke batsangana po ete batonga mboka. Est-ce que boki Bangolais balobi tonga mboka te po ete ba bomba ba milliers ya ba mort na mboka na biso côté à Sanville puis bomoni bazali kolela. Bangona bazali kotonga mboka non. Mais boni biso ba Congolais bozoba ya boy. Yango tozali koloba ete oyo bazali komi benga lelo ba politicien ba opposant Congolais baza ba faux opposant ba ebi mosala ya politique te. Baza ko sala kaka makelele lokola ba mbinzo bandeko. Lelo bato mingi bazali ko ganga koloba n'importe quoi. Mais moto na moto azali na idée sima ya moto na ye. Bandeko, poto mona ganga ke bato oyo ko o bazali surtout na poto. Bazali bato moko bazali na souci ya mboka te. Soki lelo balobi basala ganga ta je moko boy. Balobi bon Joseph Kabila zate bazwi biso nyusu bakitisi na Congo. Balobi bon mboka yango mboka mba yango bandeko bato ya Londres bakoloba biso pe tosala ki boy tolingi poster bo okuna bakoloba kosala makambo ya rebellion ndenge tomonaki na tango ya bamulele banini bato na bato bazali kowelela bokonzi po ete makambo yango na poto ezali okomona bato mosusu kuna na France oyo biso tozali bacombattant bazali koignore bacombattant oyo tango mosusu ya Belgique balobi ete biso nde tozali na force bamosusu kuna oyo biso tozali bandeko wana ezali lit te ezali bacomédie bozali kosala yango wana ete basali ya nzambe mosusu bazali mpe na expérience te bakomi kotika maloba ya nzambe bakomi kokota na kati ya mosala ya bana ya kuluna okomona mosala ya nzambe mosusu ete ngai namoni ete ide ya bacombattant ezali malamu mais malamu olobi ete ide ya bacombattant ezali malamu eske ide oyo ya bacombattant bapesi yo ntango mosusu ya Canada okomona ide wana na ide oyo ya bato bazali na Londres bacombattant bazali na Londres okomona ete différent monene donc mobulu kati na bango okozwa pe oyo ya bato ya Canada na bato ya France bato na bato bazali kopense ndenge na bango ebongo sikoyo bino basali na nzambe bolobi ete tozala nsima na bango mpo tosala liti bokobima banani po ete babiloko mosusu oyo bozali kosala ezali mawa mingi me na ntango oyo tozali kofelicite ndeko Papi Tamba na badeklaration na ye ya kitoko oyo asalaki azali kolakisa ete mwana ya Congo oyo azali na susi ya mboka na ye alingi kopesa implice na kati ya mboka ntango mosusu bato mosusu bakoloba Papi Tamba yango nde nani na kosenga na kuna na régie batiela biso interview to intégralité ya maloba ya Papi Tamba oyo alobaki na interview basalaki ye pona kolakisa ndenge nini atalisi bozoba ya bakombata esika ezali pe amonisi ete bakombata bazali bato oyo bazali na maturité te bazali pe koyeba tina ya politiki ya mboka na biso te baimage ya Papi Tamba ebongo nsima tozongela masolo na biso s'il vous plaît. Préalable fouillé. Vous êtes au préalable fouillé, vous entrez là-bas, vous n'avez pas, à première vue, d'armes qui pourraient peut-être conduire à la mort. Oui. Mais le cortège présidentiel, au lieu de tirer, au lieu de se lancer dans certains actes, ils ont identifié très facilement la personne, alors qu'un cortège roule à vive allure. Ça, il faut être professionnel pour le faire. Ils n'ont pas interpellé un innocent. Ils n'ont pas interpellé 10 personnes, même pas 2 personnes. Ils ont interpellé la seule personne qui a lancé la pierre devant une foule. Et je vous dis, il faut les faire.
Tout à fait. Des gens veulent dire que ce n'est pas du professionnalisme. Hein. Je vais voir qu'est-ce qu'ils vont appeler par être professionnel. Exactement. Parlons quand même de notre point. Ça concerne le rapport qui a été publié par les Nations Unies il n'y a pas longtemps, mais un rapport qui est circonscrit entre 93, donc 93, jusqu'en 2003. Et on a appelé ça le rapport mapping concernant les violations des droits de l'homme par les Rwandais et l'Ouganda ici au Congo. Quelle a été l'interprétation? Parce qu'on a aussi l'impression que c'est instrumentalisé d'une autre manière également par toujours la fameuse, une certaine diaspora. Mais c'est ce qui est malheureux. C'est ce qui est vraiment malheureux. Je ne sais pas si les gens ont eu la peine de lire ces rapports. Vous savez, dans ces pays, j'ai remarqué une chose, c'est que les gens veulent bien marcher comme des moutons. Permettez-moi l'expression, ce n'est pas péjoratif, hein, mais si je dis les moutons, c'est-à-dire c'est suivre les choses au gré des vagues, sans pour autant essayer d'imprimer sa petite marque et prendre du temps et du recul pour apporter la vérification, essayer de lire. Il y a une fois, on a parlé des rapports Lutundu là, des gens sont montés au créneau, ils ont crié, alors que les rapports en lui-même, on a eu l'occasion de les démontrer dans plusieurs émissions, que les contours ou l'orientation qu'on a voulu donner n'était pas vraiment celui qu'il était, de celui-même de ces rapports-là. Pour ce qui est des rapports de l'ONU, il y a une chose que nous devons nous poser la question en tant que Congolais. Pourquoi ces rapports vont prendre comme date de départ 1996 jusqu'à 2003 et jusqu'à plutôt à l'époque 2001 pour commencer jusqu'à 2003 avec des nouveaux rapports qu'on apprend. Alors que les problèmes récurrents au niveau de l'Est de notre pays remontent à 1994 depuis que les Rwandais ont émigré chez nous au pays. Qu'est-ce qui est derrière ces rapports? Avec l'affaire de Banyamulenge de l'époque. Voilà. Deuxièmement, ces rapports même, parce qu'il y a d'autres personnes qui essaient d'exploiter ça autrement, mais met en avant les génocides Hutus. Les rapports ne mettent pas en avant ceux qui cherchent les génocides congolais. Ça, c'est d'abord une chose qui est importante à considérer. Les rapports ne parlent pas du génocide congolais, les rapports parlent du génocide Hutu. C'est-à-dire des Rwandais qui se sont installés sur le sol congolais et qui ont été... C'est ce que je suis en train de dire maintenant, c'est une façon d'inviter de façon subtile les génocides rwandais sur notre territoire. Et ça, nous l'avons toujours dénoncé depuis longtemps. Et maintenant, puisque les gens, par rapport à un certain discours, ils disent que ce sont des Tutsis, parce qu'ils disent que les chefs de l'État, je pense que... Seraient Rwandais, seraient Tutsis. Donc, ils veulent maintenant trouver un prétexte pour faire cela. Et je me permettais de citer son nom à la télévision. J'étais surpris de constater qu'un grand tel que Kwebe Kipele, j'ai eu à faire un échange avec lui, que Kwebe Kipele se permet de dire que les Hutus sont nos frères Bantous pour essayer de faire l'apologie des Hutus. Mais M. Kassamba, quand les Hutus, tout ça c'est pour montrer comment les gens sont devenus haineux contre les chefs de l'État. Et c'est ce qui est malheureux. Les Hutus, quand ils ont émigré chez nous ici, la première semaine qu'ils sont arrivés, les chiffres sont là au niveau du Haut Commissariat pour les réfugiés, ils ont déjà tué plus de 10 000 morts. Les Hutus ne sont pas nodés de sainteté dans ce qui se passe chez nous en RDC. Mais les FDLR sont des Hutus. Voilà. Hein, bien sûr. Notre problème avec le Rwanda, c'est un problème d'État à État. Ce n'est pas un problème ethnique. Les Hutus et les Tutsis n'ont qu'à résoudre leurs problèmes chez eux. Mais maintenant, nous, Congolais, nous commençons par nous réjouir en disant que voilà, les Tutsis sont reconnus génocidaires des Hutus en République démocratique du Congo. Donc c'est une raison pour que la République démocratique du Congo, pour que l'ONU puisse chasser les pouvoirs qui est. Je ne comprends pas cette cohérence-là. Je ne la comprends pas. Mais ce n'est pas les Tutsis qui gouvernent le Congo. Non, mais j'ai dit ceci. Non, je parle par rapport à une certaine voix. Tout à fait. C'est ce que je suis en train de dire. Je pourrais dire que je ne comprends pas la cohérence. La logique, elle est toute simple. Le chef de l'État, en 2003, dans son discours aux Nations Unies, il avait demandé un tribunal pénal international pour la RDC. En 2003. Aujourd'hui, nous sommes en 2010. Ça veut tout simplement dire que 7 ans plus tard, si seulement il a été entendu en 2003, il n'y aurait pas Nkunda, il n'y aurait pas Mutebus. C'est ce que les gens doivent savoir. Et maintenant que ces rapports est promulgué, nous attendons de l'ONU une chose. C'est que réellement maintenant, que nous puissions mettre une certaine pression et parce que nous avons des éléments. Nous avons les éléments de pression. Des éléments de pression, c'est-à-dire qu'on se les dise que le gouvernement congolais a formulé des demandes qui sont très claires depuis 2003. Et aujourd'hui, dès que le rapport est sorti, notre ambassadeur à l'ONU, le lendemain du rapport, il avait donné la position officielle du gouvernement congolais
pour demander à l'ONU de poursuivre jusqu'à la fin pour que les responsables de ces actes soient traduits devant la justice et qu'il y ait un tribunal pénal international pour la RD Congo. Ça, c'est la position officielle du gouvernement congolais et c'est quelque chose qui est fait froidement. En le disant, le gouvernement congolais ne vise personne. Le gouvernement congolais demande tout simplement à la justice, sereinement, de faire son travail. Maintenant, ceux qui sont montés au créneau et qui voulaient faire de ces rapports un fonds de commerce pour accuser les Tutsis qui dirigent ces pays, permettez-moi de vous dire, je ne pense pas que vous êtes un Tutsi. Ah, J'en suis pas non plus. En tout Donc, cas. deux thèses déjà balayées. Oui. Donc, nous soutenons un régime, bien entendu, ou une personne qui dirige ces pays, parce que nous savons que les Congolais comme nous. Oh, c'est un discours simpliste. Alors, j'aimerais quand même savoir, les choses évoluent et vous venez ici, vous repartez là-bas. Est-ce qu'on peut faire de l'amalgame de l'ensemble de la diaspora congolaise? Quelle serait, dans cette situation-là, de rejet, cette situation de contestation, etc. Et il y a beaucoup d'intellectuels, il y a beaucoup de familles qui vivent à l'extérieur du Congo et qui voyagent d'ailleurs, qui viennent très souvent ici et qui repartent. Et quelle est votre appréciation par rapport à ça? Non, mais je ne pense pas qu'il faut faire l'amalgame. Il y a juste une petite classe. Ils pensent représenter quelque chose, mais quand vous allez au niveau de la diaspora, vous remarquez qu'ils représentent Tous ceux qui viennent dans les ambassades, dans les associations... Non, non, ils pensent représenter quelque chose, ils sont représentatifs de rien du tout. Je peux vous dire une chose, c'est que ces gens-là, qui essaient de promouvoir un certain discours, déjà entre eux, ils ne s'entendent pas. Déjà entre eux, ils ne s'entendent pas. Lorsque nous voulons lancer des appels plutôt, oui. Je peux vous dire, par exemple, il y a un groupe qui est en France qui s'appelle Apareco, et nous avons vu un autre groupe encore, ils ont dit les vrais Apareco, qui s'identifient comme des résistants. Non, soyons un peu sérieux. La vérité, c'est quoi? C'est que la diaspora congolaise doit comprendre une chose. C'est que les Congolais qui sont à l'étranger ont besoin de s'unir de façon totalement apolitique. Si nous voulons contribuer utilement dans le développement de notre pays. Maintenant, ceux qui veulent contribuer politiquement, il y a des canons institutionnels qui existent, qui continuent par arriver des parts. Parce que si je dois vous dire le nombre de fois que ce régime a déjà été renversé par les diasporas, je pense que... Il y a longtemps. Il y a longtemps, c'est pour dire le nombre de fois qu'il a déjà été renversé. Je me pose la question comment ils peuvent encore résister. Qu'ils soient tout simplement sérieux, qu'ils aient le courage de revoir les notes. C'est simple. Dans la vie, tout le monde a le droit de se tromper. Est-ce que quelquefois ils sont conscients du décalage entre le discours qui est débité par une certaine minorité avec l'envie de beaucoup de Congolais qui viennent ici et qui est content et qui repartent? Mais il y a un fait qui est tout simple. C'est que dans l'économie réelle de notre pays, la diaspora participe. Ils envoient des bus, ils construisent des maisons, ils font des affaires. Ça veut seulement dire qu'ils n'ont qu'à faire de ces discours de ces gens-là. Oui. Sinon, on n'allait pas venir. Les avions sont toujours pleins. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils ne viennent pas ici comme Armand pour lancer les pierres. Ils viennent ici pour faire des affaires. Pourquoi? Parce que ces discours-là, ils n'en ont qu'à faire. Maintenant, il y a juste une poignée de gens. Moi, ça me fait mal. C'est des Congolais. Ils rêvent, mais je ne veux pas qu'ils continuent à rêver. Ce sont des Congolais. Nous voulons tout simplement les ramener au meilleur sentiment parce qu'il y a certaines personnes, s'ils enlèvent de la haine, qui peuvent être des gens valeureux. Il y a, dans leur propre presse de la diaspora, j'ai passé une interview avec un journaliste dans une émission qu'il a publiée même sur Internet et il a demandé à ce que nous puissions nous confronter avec un membre influent de la Pareco. Il a refusé. Et pourquoi il a refusé? Mais vous savez, quand il va venir, qu'est-ce qu'il va dire? Balkanisation. Oui. Je vais vous citer les mots. Oui. Imposteur national, Kanambe. Tout va se résumer sur ces différents mots qu'il prononce depuis 9 ans. Il n'y aura pas autre chose. Mais qui traduisent quoi, en définitive? Qui traduisent quoi, en définitive? Rien. Ça veut tout simplement dire que ce sont des gens, c'est un peu comme on dit, c'est un coup de pied dans l'eau. C'est-à-dire, on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'ils veulent. C'est tout. Et ils sont là pour tirer sur tout ce qui bouge. Combien de fois nous avons été taxés pour ce que nous ne sommes pas? Moi, je vais juste leur dire un message à titre personnel qui est clair. Je veux que tous ces membres de la diaspora sachent que Papi Tamba ne cherche pas du travail. Oui, voilà. Parce qu'ils peuvent penser... je ne cherche pas du travail. Et parfois dire, oui, il tient ses discours parce qu'il est dans les bonnes grâces, il est collabo, il fait la voix de son maître, etc. Mais est-ce que vous avez une activité par ailleurs? Comment vous vivez? Est-ce qu'on vous donne 2 millions ici? Mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Quand je dis que je ne cherche pas du travail, déjà, ça veut dire que j'en ai pas. Et quand j'en ai pas, je n'ai pas de salaire. Mais je vis de mes efforts en tant que membre de la diaspora pour contribuer pour le développement du pays. On n'a pas forcément besoin
bien entendu, d'être soigné aux oignons par les régimes comme ils le pensent. Par mes propres petits moyens, il y a moyen, tout en étant en Europe, de créer des petits réseaux pour vivre de ça et vivre très bien de ça, sans pour autant être ministre, sans pour autant être député ou que sais-je encore. Et là, c'est une manière de contribuer au pays. Mais c'est Kassamba, ça ne fait plus de 10 voyages que j'ai fait. Je viens toujours avec des investisseurs dans ces pays qui essayent tant soit peu d'apporter quelque chose qui peut créer des emplois. C'est ce que j'appellerais par contribuer au développement du pays. Et je peux vivre de ça et ça me va très bien. Je n'ai pas besoin d'être ministre. Donc quand je parle de mon pays, j'en parle parce que je suis patriote, parce que j'aime mon pays. Justement, comment, et on va terminer par là, on est à la fin de l'émission, comment vous comptez vous mobiliser maintenant la majorité de la diaspora qui, elle, souhaite participer aux échéances électorales qui arrivent, viennent créer des entreprises? Quel est le discours que vous allez à transmettre à tous ces gens qui sont, eux, à l'attente de quelque chose de leur pays? Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a un seul membre de la diaspora ou un membre même du régime ici qui peut, à partir d'un discours, créer un cadre pour organiser la diaspora autour d'un idéal. Je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que vous aurez certes des gens qui seraient intéressés, mais l'œuvre sera toujours torpillée par ces aînés. Si vous voulez organiser une réunion, par exemple, pour en parler, oui. Les marchands de la haine viendront là-bas pour essayer de torpiller cette œuvre-là. De perturber. Pour essayer de les perturber, parce qu'ils ne veulent pas que les choses marchent dans ces pays. Par contre, l'État a ces moyens-là, par certains services à mettre en place, au niveau de nos différentes ambassades. Moi, j'ai toujours proposé à ce que nous puissions renforcer les services économiques de nos ambassades. Il y a une nouvelle philosophie qu'on peut mettre en place, qui peut faire que les gens, d'une certaine manière, vont voir à travers leurs ambassades respectives des canaux de contribuer utilement dans notre pays, sans pour autant que les choses soient de façon un peu disparate. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours vu cela. Maintenant, dire que voilà, moi, Papi Tamba, je vais demander au chef de l'État de me donner des moyens pour mobiliser la diaspora, je serai tout simplement quelqu'un qui veut voler l'argent du chef de l'État. Merci beaucoup, Papi Tamba. Et repartez en France. J'espère que vous n'avez pas peur qu'on parle de vous sur Internet et qu'on vous apostrophe. On a déjà dépassé ces caps-là, M. Kassamba. Merci beaucoup. Merci à vous. Les informations dans quelques instants. La suite des programmes, et je signale d'ailleurs aux membres de la diaspora, vous êtes les bienvenus. D'ailleurs, ici sur ce plateau, nous avons organisé énormément de plateaux pour permettre aux uns et aux autres de s'exprimer. Ainsi va le Congo avec naturellement la démocratie et la liberté de dire ce qu'on pense. À très bientôt, avec le même plaisir. Bandeko babolingo na banzi ete bouti kolanda bino moko Papi Tamba bomoni ndenge nini ba déclaration na ye auti kosala bomoni ndenge nini ba makambo auti koloba bomoni ndenge nini ba argument na ye auti kopesa bandeko soki biso nyonso ba congolais tokomi ko raisonner boye pona mboka na biso na banzi ete mboka na biso wana tokozala lisusu te to banda koloba n'importe quoi lelo ba congolais batikali kaka na likambo ya kotala ngande ba nationalité ya bato. Ah, oyo kuna zali congolais te, oyo kuna zali rwandais bandeko. Po bongo na place bozoba ya ba congolais. Ezali kokende ya ba kombata, bozoba na bango place ezali. Tango basala galiti soki bato baye ko pesa bango poids, jamais batunaka yo congolais te, yo congolais te batunaka te. Wana nyoso esengo po baye ko tia bango poids. Mais soko zwi liwa. Wana omoni ete moto wana kutu d'ailleurs ndenge ezali wana azalaki ne congolais te bandeko mpona nini kopesa bato pasi na motema biloko oyo bakombata basali famille ya mwana mobali oyo Diki Makwala famille na ye batikala na pasi na motema na eloko bato bakomba na internet mwana mobali wana d'ailleurs azalaki ne congolais te azalaki angolais mais soki azalaki angolais mpona nini mokolo bamarche na bino bandeko kende kotia bino poids pona nini bolobaki eteke na yo zali angolais mais toyei komona ete famille bazali kosala déclaration na bango liboso ya babilili bazali koconfirme ke bango bazali bacongolais alors mpona kolakisa bino ete bandeko il faut tokeba na bato bazali koloba ke bazali kosala lite mpona Congo bandeko lelo bato bakoki kofinga na biso bato ya radio Zoomel 1000 bakoki koloba n'importe quoi mais un jour bandeko bato mosusu bakoloba ete te bato yoko makambo bandaka koloba bazalaka na bango na raison po ete ndeko po comprendre babiloko il faut yeba motema ya moto na moto
lito ndenge bazali kosala yango motena moto azali na motema na ye bandeko bino mo comprendre te même Roger Bongos akomi kotia bato na kati na akomi kokabola meme bato oyo bazali kosala lit mpo na Congo kuna na France kaka na mwa caméra na ye wana na interview zosala akokende pa bato boye ala alobi mwa maloba sali songi sali interview après soki esili ala ye susu na groupe mosusu alobi mwa maloba tongi nsima asali bango interview aza kotia bato na poto Roger Bongos ngai kutu nazali kokamwa ndenge nini bazali koloba ete yo journaliste oyo aza journaliste te oyo azali songere azali kotia bapoto na kati na bato moto mobimba lokuta na monoko ndima te akosa tala ya nsima te oyo ezali kokamwisa biso mpe mawa yango na tolobi ete bandeko makambo oyo biso tozali koloba bozwa yango liseki te bato oyo bakongole nyonso tu oyo bazali kosala makelele awa ezali na yango mpasi ya poto bazali kokoka lisusu te lokola bayebisi bango te soki botelemisi botomboli mungongo kuna na Congo une partie ya musuni ezali moto na moto atelema yango bato mosusu baye kotala nga mpe na ya poto kala batekelanga balopangu nazongisa ta lopangu moko te tika mpe na meka kokoma kombata ntango mosusu ekosimba lobi soki nazwi mwa bokonzi omoni ke nako kozongisa bamapangu wana ntango aza koloba bongo aza kobosana ete bato batekelanga ye bamapangu mpo ete azongisa na mikolo asali na poto misusu basimba kufa na bango bandeko tozali koyebisa bino politiki ya mboka wana oyo ya mboka na biso Congo il faut tosengi na bato ya mayele bolandaka bato oyo nyonso to bazali na poto te bazali kosala makelele ezali nde perdema nde ezali kosala bango bandeko bamisusu ndenge ezali wana bandeko yonso omona moto na kati ya poto bakateli ye ntango mosusu mai ya moto na ntango ya hiver ebongo moto ya bongo mutu na ye kosala malamu te yango na bakomi kozwa bakanda na bango ya baproblème na bango bakomi kobwaka yango epa président Joseph Kabila le rais est-ce que Joseph Kabila moto atindaki oyo ya na poto futa bafacture te ya courant to ya mai est-ce que Joseph Kabila nde moto ayebisaki ete ogere makambo na yo ozali kosala na poto mabe soko ezali na susi ya mboka bandeko baza komona teke makambo ezali koéchappe bino bonebi ete Congo ezali mboka ya mbongo mboka oyo totondi na bomengo oui mais soko ozali na mwa ata 5000 na yo ata 3000 bandeko osombi tiki na yo ya avion ndeko mwa mbongo oza nango soko osombika mwa babiloko na yo ya mike awa okende nango na Congo bandeko obandi kosala kotourne mbongo na yo mingi basala mpe bongo bakoma na mbongo ya kosangana te biloko mosusu tonegligeaka na poto ndeko soki lelo olobi eke omema ngo na Congo okozwa bambongo na yo olie ya koyaka liboso ya kamera koganga koloba n'importe quoi lele komi kozwa kanda na bino bokomi kobwakela Joseph Kabila on dirait Joseph Kabila nde moto ayebisaki bino ke bofuta bafacture ya ndako te bakatela bino bacourant banini badesorganisation na bino bozali kosala na poto badesordre ezanga ntina lelo oyo ekomi kanda ya Joseph Kabila ngbanda mpe ye wana lokola bambongo na ye bandi kokita bambongo oyo ayibaki na peuple ale akomi koluka sikoyo koincite bato na kati na ya yebi teke mbongo ya moyibi esukaka kaka ete Satan na pas kozwa ngo kaka na ndenge ya moyibi ya kanisi mpenza mbongo oyo azwaki na Congo na ndenge ya kotangisa makila ya bato ya kanisi ezalaki mbongo oyo ya koki kodondwa na yango libela na libela bandeko moto nyonso tala eza na bamobutiste ebele oyo basalaka na mobutu eza na moto moko po ete na kotanga kombo te na ndenge ya respect papa wana asalaka esika moko na mobutu asalaka mpe na baposa minene bambula mpe ebele me aloba likambo moko na kati ya kuku naza korevele bino papa wana alobi boye alobi makambo oyo nyonso tutana tosalaki na mobutu tosalaki mpenza mosala na biso na ndenge ya leta me eloko tozali kokamwa depuis mobutu aye kokende bambongo yango nyonso to tozalaki na yango na babie na biso bambongo yango nyonso to ekoti mai epuis babie na biso oyo tosombaka na ntango tozalaki kosala na mosala ya leta na ntango wana ezalaka mpo ete emema biso ntina passion na biso me tala lelo toza kokoka te tokomi koluka meme kotekateka yango on dirait ezalaka kaka bamabe oyo tobanda kosala yango nde nzambe asepelaki nango te tala autorité ya ntango ya deuxième république alobi yango donc c'est que bango moko bayebaka po
ete nzambe alobi ete oyo nyonso tozwi na ndenge ya mabe ekosuka mpe kaka na ndenge ya mabe. Bandeko nakoyebisa lisusu na ndeko bandeko oyo balobaki ete tala bino bolobaki boye mpona babibi balukuna tala ntango basali badéclaration na ye alobi boye. Bandeko toyebisaka bino ete il faut kotika temps na temps mais babibi balukuna ye moko ase trahi songo landi na émission na biso tolobaki yango malamu tolobi ete babibi balukuna ake koyoka makambo mosusu ye moko akamwe epuis tolobaki lisusu babi balukuna bino boza kosala makelele boyebi ba autorité nini bakendeki na prison mpona kotala babi balukuna mpo ete toyebaki yango toyebaki meme ke ye moko babi balukuna esika azali wana ayeba vérité mais babi balukuna koyoko ya te mpo ete abanda koyebisa bino ete ete kutu balobaki moto boye baluka ezali stratégie mais tolobaki yango vérité ate eumeli ekobima kaka libanda tolobi ete oyo biso radio Zumel Mil tolobaka ezali vérité oyo mpe tolobaki mpona babi balukuna ezali vérité totika ta na ntango na banzi ete kaka bino bato bokomeli biso bokoloba ete ya solo mpenza makambo bolobaki mpona babi balukuna ezalaki ya solo me bokomituna mpona nini bamakambo wana liboso ya kamera ya weti alingaki koloba yango te amelaki yango. Bandeko ezali système na ntango oyo bandeko babolingo tosuki wana mpona lelo bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino mpona radio Zumel Mil. Merci bandeko babolingo na banzi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel Mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi